Voilà, bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya koloba kenzama boto koye. Wapi na mansazo c'est bien aimé dans les signes. Un grand merci na bino nyonso bozola na biso de partout. Tika ite nzama lola amona bino lola efuta bino bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya koloba ke nzama boto koye wapi so bien aimé dans les seigneurs. En tout cas, na émission na biso lelo nzela lola na bino nyonso bozola na biso esengela kikena ya les frères Max Mbenga OK boyebi très bien aleka na ba émission na biso mwa mingi oyaza kulutu na biso. En tout cas, eza triste nouvelle sangwa mara bien aimé dans les seigneurs oyo ewuti kokoya les frères Max Mbenga bolandaki très bien na ba émission OK abandaki kolela koloba loba ke sa femme a été empoisonnée bien aimé dans les Seigneur, Nanyang a lié poison, Nanyang a commis un niveau qui a empoisonné. Moi, si frère Max Mbenga bien aimé dans le Seigneur, vous avez une émission, vous avez un frère Max Mbenga, Lobaki, pour la balanda qui était un bon mécanique, là, extrême, il y a émission, il y a frère Max Mbenga, à l'obélaki, les Kamango, tout au long, il y a émission, Moto Salaki Naye, bon, là, et on se retrouve tout juste après. Qui au poison, Lobaka, et raté qui aux moi si papa. Il peut avoir raison. Et moi c'est ce que était Nganandako, madame, allié qui poison. Si c'est quoi santé, santé dans les ongles bien té. Je pouvais pas imaginer na yo kaba sangoba poison. Mais quand je l'ai vécu, na habité poison ils allaient dans l'église. Maman ateya lembi. ABC batuna protocole boy langa jinanga comme d'habitude amelaka jina ye et protocole ba memelake yango. Malheureusement ce jour-là ba protocole wana ba qui utiliser diaba côté la bango bazwa seringue boy ba beti yango na nani na katia ji wana. Maman peut comme d'habitude elle a prêché à lembi, elle a confiance à ses enfants, elle a confiance en protocole na ye nzoka protocole diaba côté la bango. Maman mais la péché voilà comme d'habitude, mais ces jours-là, Batiake loko mususa mabe na poison. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Donc de Calvin, église ya Congo est malade. De Calvin Beya. Donc vous invitez votre frère na église pour bomayer. Otil aye poison. Alvin, Antétion. Qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce que le royaume gagne? Nous n'avons pas connu ces histoires dans l'église ya Congo. On met dans cette allure. Tokoma oye mission to abengiso na église, papier mouchoir na yo, maï na yo, chair na yo, kiti na yo, nene sous. Kundi na RDC à cause de poison. Non tout de toi où est la nini? Est-ce que yeso kosi la toi où est la nini? Oko boma moninga no na poison. Otie le kangi mutema. Okangi mutema temo no poison na miko, na mai, soki na split, na mutuka na ye, na portière, na tozo wele la nini. Ngai m'arrive. Net mikolo non que ce église. Excusez-moi de te le dire. En tout cas, na sali attend 2 mois, 3 mois que na ce église, je prie à la maison. Pour nous autres, des choses qui se passent dans nos églises, tout qui poisonne à Mukili, pas politicien. Mais l'église est bomba, qu'on la politique. Moi, je vais te tuer pour gagner quoi? C'est vrai. Incompréhension, ça peut se faire, nous sommes des hommes. Mais vraiment que nous avons poison dans Zobo Malvin. Bloc bateau bazo nga bomanga, na compte bateau balinganga na kufa. Mais à tout le bureau lobaté, un homme de Dieu, papa. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, toujours dans le cadre de informer Bino. Abana ko zoba traitement awawa, bien aimé dans les seigneurs. Mais moi, si n'a a sali le sous rechute, il y a poison, bien aimé dans les seigneurs. Et comme il grave, papa Max Azana Moussala, et bonga ki aya, et pas nangai awawa, to sala na émission, mais à bengi ke ba bengi, moi si n'a a sali rechute, a sali crise.
concernant toujours poison balé ça qui est, c'est comme si traitement ok azwa qui a essimité en tout cas à komikuna basololi esengeli ke batindaye akeni na Goma donc kuna na est bien aimé dans les seigneurs akeni rozwa ba traitement au esengeli parce que kuna ba vraiment na ba spécialiste ba traiteur poison bien makasi bien aimé dans les seigneurs en tout cas moi papa Max ayezate eza vraiment pas si et côté biso na mité mais déranger biso makasi comme na mokili niveau et comme il bien aimé dans les seigneurs kolukaliwa muninga pour nous gagner est-ce que yo okoza na mokili be na libelo kokufa to ou comment en tout cas papa Max mbenga azali vraiment touché makasi Nadika me comme les moi si n'a bien aimé et zo singa ba mbongo ebele moi s'il faut voyager à Kenekuna na est ba traitement banin ba avion na biso comment ce qui va plus de $400 ce qui va combien wana eza vraiment ya commenter sur ba $500 en tout cas na ba dépense na iska okité là na donc et qu'on a vraiment bambongo mingi belé koleka frère Max n'a pas voulu même qu'il a les canaux émission le bilan étant que frère naie petit frère naie na monique le beau comment et coca ko sokola et l'unité bien aimé dans les seigneurs le beau comment que coca ko sokola et l'unité bien aimé dans les seigneurs et en tout cas olana ba émission frère Max olanda rabiso c'est pas un frère Max ba émission à salara na chaîne abiso ba intervention salaka vous allez toucher sunga de qu'on a vu sur les frères Max Mbenga et que ça là vraiment il est bien ma casse koleka il bien musana bisa ba journaliste yo en tout cas et là comment longuez à la raté salaire ya malonguez à la raté tout ça il retrouvera vraiment tes bien aimés dans les seigneurs et ceux que vous allez chrétiens bien aimés et nzama toucher motema na yo pourquoi pas que na bawo na ba makambo yo na ba circonstances aboy osunga ndeko na yo les frères Max Mbenga afin que moi sinaye ame kozwa ba traitement o esengeli peut o sauver molimo ya ndeko na biso oyo belle-sœur na biso maman na biso moi c'est frère Max Mbenga oyo azali vraiment terrassé par la maladie oyo ki batela ki poison abana ko traitement anakin espoir ezali ki changement comment qui met à salir du souci réussite en tout cas quand naye ezali vraiment critique en tout cas côté ka boete côté ka frère Max boete moi $1 non moi $5-10 na yo o nyonstunza malola akocha na motema obengi les frères Max Mbenga contact naye yango na se place na comme frère Max Mbenga en tout cas au salissé na oignon tout nzamalo la rocha na motema bien aimé dans le Seigneur pour na kobiki sa molimo ya ndeko na biso oyo ya moi si les frères moi si ya frère Max Mbenga belle-sœur na biso azo ba traitement sengeli azala toujours vivante kobiki sa molimo na e à se remettre azongi la santé na e malam pe ba activité na e et kozala bien makas penzame ya lola akobosa na ote akotika ote na geste okosala na papa Max Mbenga na état moi sinaye azaleli bien aimé dans les seigneurs to ya kosunga na karaté ce qui dit comme c'est comme to ya kosunga de côté ce qui que ne quoi ça kofi après liwana ye ko comment contribuer na ba obsèque bon non okoki kosunga de kono pendant que azana vivante boy bien aimé dans les seigneurs azo ba traitement au sengeli azo avion à Kenena S a doit traitement singeli au contribuer au big samoli mon bien aimé Kenza Malola akobo sanote au kotali kamunayo bien aimé dans les seigneurs merci na ba onyon tout bolanda ki biso bo se plana émission yo donc na rokai ko croiser ma boko été et lo que les kakaboye ndeko na biso azana passé azali abati azali na mawa. En tout cas, pour prier, ma casse pour notre frère Max Mbenga, moi, ce n'est pas bien, ma casse. Mais dans une série de ressources, émission, oyo, abana, toujours, qu'on dénonce, ma cam, oyo, et côté na kati église, poison, et côté na kati église, na nyango, a
empoisonné moi si ya frère Max Mbenga bien-aimé dans le Seigneur ezanini et peut-être que baya qui comme les frères Max Mbenga yemo tellement qui a messana ko dénoncer ba faux pasteur OK baya ko sala misala mabe ko nyokola ba maman na biso ba sœur na biso ba ndeko na biso na kata église au nom de délivrance c'est comme conditionné délivrance ba pasteur ba comme ko escroquer ba comme ko la basi ya bandimi basi ya baninga en tout cas ezanini au juste et raté faire Max Mbenga et ko ozwa moi ou comment en tout cas nzambe ya lola yemoko nous devons glorifier l'Éternel dans toutes les circonstances. Tika et Nzama Lola a contrôle. Il y a santé, il y a moi, il y a frère Max Mbenga. Contact na yangwana numéro, il y a frère Max yangwana appel na yo exhortation na yo édification na yo ko ben ko lendi ça et ko zala vraiment bien ma casse peu contribution na yo Nzama Lola robo sana ote. Tika et Nzama Lola à mon abino na tikibino na émission oyo keto salaki na ye qui a dénoncé toujours ndenge poison et continue à kata église. Merci na bino nyonso bonambek biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simona to yakoloba ke nzamba bo to croyez le soit un grand merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo muko ya motema bivence de homo depuis Londres na maman Gisèle loke le motema papa Emmanuel na Boston maman mami mbunga motema papa Blaise mbunga na Suisse. Que Dieu vous bénisse, qu'on se trouve à la prochaine. Bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si les mains ne truirent jamais. Bye. Moi a fini à quitter. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobaki nzamba boto foyer lisusu wapi. Merci na bande union to basoutina vraiment musalo yo là na moni pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema bivence de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston les frères papu Kongé na nzamba lola amono yo bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé toujours na cadre ya ko informer bino en tout cas trop sur mingi collègue na émission le bien-aimé dans le Seigneur bamakam o salami na 2020 tozali na frère Max Mbenga OK boyebi très bien. Shalom papa Max. Shalom ndeko Alvin Beya meilleur vœu et bien que ça il y a 6 mois 7 mois to kutana na yote vraiment et na pesi nzambe merci pour na biso to na TV seulement lorsque nous avons un message, lorsque le Seigneur nous met à cœur d'une situation, d'un problème neto ngawe le kana TV au cas contraire tu es rapenza nzamba pambola yo tu es une grande bénédiction pour nous, une grande bénédiction pour Naba et béni la balance à travers le monde. Na bino bozona na biso na poto boza bipai na bipai te to sabino etende Bible lobina Isaïe 43 je crois bien. Ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici je fais toutes choses nouvelles. Nzamba décida au salo bolam. C'est vrai que tu as connu des déboires, tu as connu des déceptions. Il y a des choses, n'est-ce pas, où et zoki si moté manao. Ezala makambo linga ki ozwa, mozoki yangote ko désespéré te. Zala Nelika et longo na Yesu Masia. Moi je crois que ozalaki impossible lobby. Zambaza capable de resaler pour ça là on en voula oyo. C'est question de nous faire confiance, c'est question qu'on s'attacher naïe et la Bible dit que Dieu ne confond pas, bien ne déçoit pas ceux qui se confient en lui. Il est la solution à tous nos problèmes. Malgré Covid-19, et si mokili, et si maïna mokili, mais yango si maïna nzambete. La Bible déclare que il est le même hier aujourd'hui éternellement. Donc ayons le regard fixé vers notre Dieu, car c'est de lui seul que viendra notre secours. Bana Kinshasa, bana poto, bana bipai, tout désespéré. De la poussière dire es-tu le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Et je crois c'est encore possible avec notre Dieu. Merci beaucoup papa Max Mbenga. C'est encore possible avec notre Dieu. Toujours dans le cadre informé bando papa. 2020 corps du Christ, église en colo, bilan non ce que ça la papa, église est positive ou négative. Merci beaucoup de Calvin, une très bonne question. Oyo nabaï que tango binga l'émission et a été convaincu. Nabaï que tout n'a pas question il y a rétrospective il y a 2020. Je voudrais essayer de prime abord encourager, congratuler, féliciter
bassin na nzambe oyo bassin musala munene kati na mboka yo. C'est vrai, lorsque nous parlons de faux, il y a aussi de vrai. Tout le monde n'a pas réfléchi. Ils en apportent, ils en a Kinshasa. Il y a encore des hommes de Dieu. Il y a encore des serviteurs de Dieu. Oh, malgré nyon so yo sali marote ko yoka, mais bazali na ino ba oyo. Ba ti ko réfléchir te. Ba oyo. Bazali ko koba na ko sali lankolo selon sa parole et te ko encourager bango ba demeurer ferme tout en sachant que en Dieu ba kozo récompense. Mais ngambo musoso de Calvin, nanga émission no mingi pourquoi parce que ton émission nous donne le temps à réfléchir. C'est une émission d'analyse. Et c'est comme ça que j'aime les chrétiens de Béret. La Bible dit, ils vérifient les Écritures. Bazaki na ko manyola makomi pour le rotala, ce qui au bazo bisabango zali conforme na Nzambe. Vous les léqués, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y a un bateau qui est transformé. Il y a un bateau qui est belé. To pa mboli nzambe na basena nzambo yo basali musala munene mvule liki kasi na ngambo mususu pe ezana makambu ezo sala na église ezo sala pasi lokola ba bereya o ba ki ko vérifier makomi to tala makambu wana ezana subasima biblique te yango to koloba na tina na kokebisa bana nzambe. Nous sommes là aussi pour sonner la trompette. Nege sentinelle azalaka quand elles voient les dangers venir, elles sonent la trompette. Je vais énumérer quelques éléments, quelques points où il s'agit kinga passe comme on a l'année 2020 et le quoi liboso batala ku batondi l'église batala ku toyeba na mokili batala ku batondi l'église batu na nzambe bazui batala ku ko yembela bango ko kumisa bango ya coup d'état o esalemi bato belé bazui place ya nzambe balongoli nzambe na ngwende na ye balongoli nzambe na kiti na ye bango baye komivanda bavandi na place ya nzambe dadi alobakia tata alobakia soko zui photo na ngai na bonde na kombo Yesu esimbi te na zui photo ya papa na tena libumu mwana bimi dadi azui esika ya Yesu dadi akomi lokola yenda akomi nzambe o esenge na biso ko gumba mela esenge na biso ko sanjola. Les gens détrônaient Jésus-Christ de sa gloire bah s'accaparer oubliant que notre Dieu est jaloux, il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Un autre élément wana ba tala kunde ba koti église. Un autre élément de Calvin tie chrétien et beaucoup de gens sont en train de nous suivre. Mutoye une église Alvin azotambola aotambola bien, azoloba bien, mais à une église, pasteur abeti boy, pak, mutakomi baba. Vous comprenez? Mutaye une église azoloba, mais pasteur abondeli pona yena sima komi baba. Est-ce que tu peux imaginer ça? Mutaye une église azotambola bien, pasteur abondeli pona ye akomi koka. Nasima lisusu ba bonne pona ye a lobby to makolo komi normal. On a vécu cela à l'église. Ça c'est quel Dieu? Nzamba commission baba do oyaki no bezo Alvin ça va to solo là pour Nzamba commission baba pour Nzamba commission koka na sima tala mena prière et salemaka mutu nzamba beti boy. So sali boy. N'est-ce pas, c'est ce que nous voyons et pas bakacheur musu d'autant ba komboté. Et logo musu se salinga passe bandimbo fungola misu. Bandimia Congo ya poto mobi bo fungola misu botanga ka Bible. Hein? Bougie rouge l'église mon alimité. Bougie. Je devrais l'amener na katina comme illustration na plateau na yo. Bougie. Tobik sami na maite na mungwa te na bougie te tobiki sami na kombo na Yesu. Bougie awa na matonge ba te ka su na bitu ba te ka combien? Mais dans une église na katia ville province ya Kinshasa, pasteur au nom de la délivrance azote que bandimi bougie rouge na $50 et vous le connaissez, je vais pas citer son nom. De quoi ville atana lobi na lobate mais okokate mutema pasi mutema zo soa. Quoi tandem jusqu'à Kabandimi à Kinshasa, bando comprendre comment banganga kisi batona tout ba envahir l'église. Surtout mingi l'église a multitude oyo, il y a des choses qui se passent. Ata bango balingi tolo bate. Ah oui mais ça fait mal. Yango bandimi batanga Bible, basoso la Bible. Batanga Bible, ndekonanga bougie. Est-ce que bougie robik sa mutu?
savon nzambe aza illimité. Nzambe roza la pe boye yemoko na aroza pe non mais la mai. Nzambe arobikisa mutu na mai, arobikisa mutu loko songolo pak azali nzambe na ye. Mais quand ça azan nzambe plutôt, mais quand ça devient tout un système, on a quatre une église, bateka ka bougie, bateka ka mai, bateka ka mungwa na bandimi. Hein? Bougie rouge na $50, bougie rouge. Une église ce que ça barumbu te za commune limitée. Mais on habite partout dans la commune. Ça fait mal. Hein? Comment vous avez bougie na bandimi et vous achetez cela, bougie na église. To finga ba catholique. Mais ba catholique ba tisa bougie maté ka bougie te. Et logo mususu de Calvin na cadre rétrospective année 2020, évaluation au bilan. Consultation express. Hein, de quoi tu peux imaginer? Tobi que ba médecin za la cause bela boy OK ah net biso to bela kamisu boy OK mon ophtalmologue combien consultation $10 au foot ba consultation ndindo tamso ba solo qui c'est ordonnance. Mais consultation et y a une église consultation express. Et ça voilà suna na victoire net ngala vai na changu. Nathalie ah na émission repoussani express $20 to $30 na zo express etika na ndako. Même l'église de Mamwanzambe consultation express. Donc on t'a pressé pasteur a consulté raka a fouti mbongo à consultation express. Mais nous sommes tout na mais tozo kendewa et puis ce qui est grave ba moi makam na zo lobo ba to ko na bisoko to vivre zangolo nzambe ba to ba ko linga yota yango mo lelo Alvin poison et continue église Alvin azo lela poison to kufisi batuna na mboka oyo à cause ya poison. Je dis non et non. Poison et mokili. Poison et l'église. Alvin, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Obetili solar poison papa Max na émission peut to sagi la fois passée moko ya ba pasteur moko abenga kinga lobike ye a monique na émission to sala ke poison o ezwa ki madame mwasi na ezaki ke destiné na o ezaki ke et raté qui ne battu là qui au poison maman lobaka et raté qui aux moi si papa il peut avoir raison et moi c'est ce que était na c'est quoi elle est convalescente convalescente il peut avoir raison ngana ndako madame alia qui poison si c'est quoi santé santé dans les ongles bien té je pouvais pas imaginer na yo kaba sango ba poison mais quand je l'ai vécu na habité poison ils allaient dans l'église. Ils ont un pasteur mon quand kufa na RDC na Bible na RDC bato kunde mikolo tiko leka poison. Il y a un autre pasteur pour na tiba téléphone na ngai. Il y a un autre pasteur bibliothèque. C'est révérend pasteur X wana. Bibliothèque, beaucoup de gens les connaissent même en Europe. Pasteur Amayele, pasteur Aboigna. Parmi les gens au basali musamu nena katia RD Congo, pasteur wana zali. Obi ki ana poison. Babenga qui a une église moko na RDC. À côté une église moko na RDC. A lié poison kuna et ezala azaki na cher azote ya boywa sko wane sila une église oya kambaka azote ya bo pasteur akoya. Ba fulu papa bolongo na chemise ndindo bakile na hôpital. Ba sali examen toxicologue alobi non to remarquer katina ye azana poison. Nanga tangisa yo pour tiki téléphone, natangisa yo ngana lobate. Natangisa j'ai appelé l'un de ses collaborateurs qui est aussi pasteur na coopérané bientôt mais comment va le vieux? Abi va mieux maintenant. Et bah Bissa en repos. De quoi Alvin Beya. Donc vous invitez votre frère na église pour bomayer. Au-il aïe poison. Alvin en te tuant. Qu'est-ce que moi je gagne? Qu'est-ce que le royaume gagne? Nous n'avons pas connu ces histoires l'église ya Congo. On met dans cette allure. Tokoma oye mission to babengiso na église. Papier mouchoir na yo, maï na yo, cher na yo. Kiti na yo nene sous miko coûte déjà la miko za coûte yo ou bien autorisé pasteur ayeko batomboli pasteur tokene na niveau wana batie babenga nini babaki batie na mapeka na chipoi to comme un niveau que pasteur à côté batie na chipoi
Alléluia. A Rosimba, batapi na bino Rosimba te, et l'on a bino Rosimba te, pasteur azote na chipoy, a boy contact na bino de Calvin. C'est un sujet sérieux. Nous devons en parler. C'est vrai que Zolo Mama Lelo na cessé. Pasteur Koufi na poison, mais batonzo banga koloba lubango. Mais na cessé, ngana yo. Toujours ça l'évangélisation par les médias, bah John Famba, ce sont des choses que nous maîtrisons, des choses que nous connaissons. Les gens nous appellent et qui t'en intérêt pour nous vérifier. De combien de pasteurs au Kundi na Kinshasa, combien de pasteurs au Kundi na RDC à cause de poison. Non tout de toi où est la nini. Est-ce que hier soit aussi là toi où est la nini? Au Koboma moninga na poison. Au tiers le kangi mutema. Okangi mutemo no poison na micro na mai soki na split na mutuka na ye na portière na tozo wele la nini ngai m'arrive net mikolo no que soit église. Excusez-moi de te le dire. En tout cas na sali attends 2 mois 3 mois que na soit église. Je prie à la maison pour nous autant des choses qui se passent dans nos églises tout bas qui poisonne à mukili na ba politicien mais l'église zo boma koleka biso koleka la politique. Moi je vais te tuer pour gagner quoi? C'est vrai. Incompréhension ça peut se faire, nous sommes des hommes, mais vraiment que nazu poison na zo bomalvin. Je connais une maman na bombi kombo na za prophétesse na Lukunga. Maman mon asane pe monsieur Belé. Maman ateya lembi. ABC va tourner un protocole, bon il a un comme d'habitude, amelaka jina ye et protocole memelake yango. Malheureusement ce jour-là, ba protocole wana ba qui utilisé diable côté la bango, bazwa seringue boye, ba beti yango na nani na katia jiwana. Maman peut comme d'habitude elle a prêché à Lembi, elle a confiance à ses enfants. Elle a confiance en protocole na ye. Nzoka protocole diable côté la bango. Maman mais la péché voilà comme d'habitude, mais ces jours-là, batake loko mususa mabe na poison. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Donc de Calvin, église ya Congo est malade. Église ya Congo est malade. Et notre point, au moins en année 2020, trop de montage dans ba témoignage, ba fabrication, ba mankiona, ba miracle lokuta. C'est ce que je dis au début. Ba tozu place nzamba osale la haute. Kota retraite. Luke longi na nzambe, mais il y a des pasteurs pour montrer qu'il y a un danger. Yende de yakangi kin, comme azo welela, ba grand pasteur d'après Bango. Koko c'est la moninga makambu. Comme monter ma montage à lokuta, ba fabrication, bisala sala. Pour n'agnon ce temps pour Luka azala grand. De quoi vin? Mambe belle salamina lingi que l'anzela émission oyo. Banana nzamba font la mise. Un autre point, ils appellent ba yembi. Ce retour mo yembi dans son émission. Pourquoi vous chantez? Non, c'était une façon pour moi d'évangéliser, de gagner les âmes. Mais le Naroye Bisayoke, Mingi, ils ont évangélisé dans début un ministère. Mais pour le moment, comme un business et comme un angokop. Jésus coopérant. Jésus coopérant côté. Nous sommes Jésus coopérant. Jésus coopérant côté dans une église. Il y a un artiste. Bah bengue quelque part dans pasteur mon bandana qui nous rotea. Ah bien frère, est-ce que tu peux venir nous bénir ce dimanche? Nous apprécions ce que vous faites et nous avons voulu à ce que le peuple de Dieu bénéficie de la grâce que Dieu a déposée en vous. Si ce dimanche, vous pouvez être là pour nous bénir et nous serons enthousiasmés. Yoka moyembia. Bon, pasteur, Dadi, bon, moni, pour n'angai, caché dans les à $500. Pasteur, mais non, il n'y a pas de problème. Venez, ne me parle même pas d'argent. Nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons en profiter. Venez ce dimanche, nous vous attendons. Abi 500. Nous avons pasteur, on a bombé comme $2000. Mais il y a quoi insister na $500. Pasteur a bombé $2000. Donc vous comprenez. C'est que si elle n'a pas que Moussala Nzambe, ils ont des exigences belées, mais tout est capable de grâce. Tout est comme faveur, te on Nzamba pesibiso et y a combien de conséquences musique chrétienne et comment et impact nango sous ma capacité. À un moment nous avons écrasé l'autre musique, à un moment nous avons écrasé la musique populaire. Mais à cause de l'okoso ya mbongo, tame banzembo, pour le batolo la biso so parti ba le poison. Mamtozo lo boko se pelisa bango, bandimi bazo kima bango. Bandimi ba longa l'église na bango, yo se bandimi to bazoba, il y a des bandimi qui comprennent.
peuple de Dieu bossa l'attention banganga bambiku die belé ba koti na église pour moi que l'église au futa bien l'église qui na yo changa après un moment au bongi yango belé comme misale comme peut passer mais jour misale comme belé la mboka l'église monsieur kangama nango il y a un pasteur na ngaba yoka le 31 décembre alobi ndeko mo benga pasteur Boni obidi ni kazi yoka réponse à pasteur zela na le 31 na benda bango mbongo nyonso bayaki na ngwana bo na benda bango mbongo nyonso wana na silisa bango. Vous comprenez yoka réponse à pasteur na ngaba na otanga kombo na été pasteur na ngaba yango mo le église sous ma bonza ta 12 fois. Ata 12 fois bon ça la tour mabonza ya robate la famille mabonza pona bana mabonza pona donc bon ça la ta 12 ou 15 tout donc pasteur l'intention na ye akamula bino nyonso boyaki nango a dépouiller yoka terme passer ba dépouiller zelana na dépouiller bango nyonso bayaki nango bon to kutana ezama. Merci beaucoup papa Maximilien, c'est la fin de notre émission. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya roba genzama boto kwa Yesu wapi maloba ya suka partage ton pain to comme api to tikili papa Max Caméra habite seul sur la partage ton pain. Merci de Calvin Beya nakanisi kozali témoin ya ministère oyo partage ton pain avec celui qui a faim na profiter pour na couper sa merci na bana poto belé bebotika koyeba ngate to mona na binoté. Mais dans la bolingo bozanango envers biso dans le ministère au partage ton pain avec celui qui a faim, que Dieu se souvient de vous, que Dieu vous bénisse. Vous avez compris que la religion pure ezali na kosunga ba orphelin, kosunga ba no baza abandonné, kosunga ba maman veuve. Comme nous l'avons toujours dit, partage ton pain et ou ta une observation au biso to salaki kolandisa na Bible où la Bible dit nos aînés dans la foi atangwa kala baiko sangisa biloko na bango esika moko ko kabola yango ko landisa mana posa moko na boyene nkola ko tina moko na mokolo bato kati ne tonga pe ana ko zolubiko. Mais depuis un certain moment l'église ya Congo même à travers le monde ko kabe comme moi passé bato akabarate bato asali sakate mais toza bato libosa ko seka muninga et ala tara bien te aza salité akangama ka lamba moko mais yo za na bilambe belé yo za na biloko akolia parfois zo bwaka yango mais moninga zola la nzala yo za na bilambe belé yo za na bozui nzamba pesa misolo mais baninga bazana ko souffrir. C'est comme ça que nzamba tiaki biso na motema yakoba na ministère au partage ton pain avec celui qui a faim. Nyo se banda qui il y a 3 ans tozaki kotambola na orphelinat na Kinshasa mpona koapporter assistance na biso koapporter secours na biso na muke nzamba azali na kopesa biso mais tomonaki ete na orphelinat ebele tobandaki kokende so botiki biloko bana bazalaki na koprofite na yango te biloko wana yani koprofite na bancadreur na bango et to expérimenta ki yango to mona ki yango on s'est dit non to continuer boyete et nzamba tiaki biso na motema ya ko sala ministère partage ton pain avec celui qui a faim où ils allaient toute une structure pour l'encadrement d'orphelins, encadrement ba délaissés, encadrement ba filles mères, ba veuves, les personnes vivant avec handicap bongo na bo. Mais pour le moment tous allez na monga fula ou tous en orphelinat, tous allez encadrer ba orphelins, tous allez encadrer pe ba enfants abandonnés. Je bénis le Seigneur. On a 5 mois musala munene o esalemi. Nina pesa témoignage mon alubakango et ça langa passé. Tozana bana moko mibale. Les enfants baba qui na église, mais église bengani bango balobi bazana kinduki. Vous imaginez église et bengani bana po bazana kinduki. Et nous avons récupéré ces enfants. Ndekwalvin, tokufate, tozana bomoi, nous avons causé avec ces enfants là, entretien na bango, tokotis bango na kira prière, bana wana lelo bazali. Bazali malamu bana bazali na kotanga et moko kati na bango omona comment nzamba zo salela ye. C'est pour dire que église to boka kabana te kindokeza maladie lokola malaria kindokeza maladie lokola maladie nyonso mais ceux qui un peu d'amour to associer Yesu na kati Dieu est capable à ko délivrer bana wana et na orphelinat na biso toza na bana 20 puisque biso toza ko vivre style maison
que tolingi to longola batu image que so mutazer orphelin to azali enfant abandonné aza mutali araka na mabele aza mutu apesa kaka eloko moko ya pamba pamba. Et ceux qui viennent chez nous au baka ko visiter biso na kanisete bango moko bako sala témoignage par la grâce de Dieu. Nzamba sungi dans 5 mois orphelinat musala munene salemi bana bazu esengo bana bazu kimia eza na premier groupe ya bana o bazali kotanga ni tete covid. Deuxième groupe bazonge la classe tabango na ce qui les loba lever mesi à couvre-feu. Et nzamba salaki quand les enfants sont venus ne biso to salaka ce qui moi naie a ke d'abord hôpital ba salé ba consultation ba salé examen a ke pen hôpital à Molimo to benga rango checking spiritual ou ba yoka mon ba ko landela yena ba prière ki no nzamba ko sala ngolu a zonga motoloko la motonyo surtout. Et tozana bana to ti koleksa mona moko ti koleka opération moi na biso cette opération appendicite gloire à Dieu azana santé malamu lula bimi moi na mususu ni azolo baboye ba to sala opération hernie bilatérale toujours na 4 orphelinat abima ki l'hôpital c'est ça maki et ça maki jeudi le tozali samedi azali pe na santé ya malamu tozo continuer to ko senga na bato bonne foi bato nzambe apambola bosunga ministère oya partage ton père avec celui qui a faim. Nous nous occupons de l'encadrement intégral ya ba orphelin na ba enfants abandonnés et ceux qui boyé je vous assure te boko CP là et puis belé bazana poto bazana contact na biso bozo mona musala o ezoko salema to sunga bana wana to salisa bango to mona bango pambate. Toi Dieu t'a béni, Dieu t'a donné de moyens. La Bible dit partage ton pain avec celui qui a faim. Et année 2021 de Colville toza ba projet ya minene toza na posa to somba lopango au moins to fouté là ka on a besoin que bana wana tozala te sous bazana lopango na bango na kanisa ete asolo kozambala nzamba apambola yo ozana misolo oyiko sombela biso lopango to tia orphelinat pour l'encadrement bana wana tozana besoin ya bus au moins bana soso na bango bazu ba déception belé mususu habita tate ayebi mama te mususu aki na église bengana ye tolinga par la grâce de Dieu tozongi sela bango esengo bazangaki on a besoin ya bus net baza 20 boy ba côté la bus ta bango et tiki bango na classe et kozongi sa bango. Dieu t'a béni. Un bis, qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu as besoin de faire activité. Pour moi, beaucoup là-bas na carte orphelinat. Na vision biso tozanango. Papa, si vous n'avez pas de moyens, ils allaient moi passe. Tu as besoin de la boutique, cause alimentation, bureautique, salon de coiffure. Babilo quand sote ko sala été rosala ete kosunga biso pona kolia bana kolata bana makambu ya ndenge na ndenge. Dieu t'a béni. Sunga ministère oyo namona batuka po bayembe na nzembo namona batuka po joueur atibi akamati misola pesi bango mais ce qui le doit investir na kati ya ministère oyo otozo s'occuper l'encadrement d'orphelins l'encadrement ya ba enfants abandonnés. Dieu te bénira. Numéro na biso ezali simple plus de 143 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants orphelins et abandonnés ont de sérieux problèmes. Au bilosu na le kamu mwana na balabala ndekal vin no rapasse na motema pambate biso ba oyo to yoki bana wana obiki bana ebele baza na balabala baza pour spirituel au sakanate. Il y a des enfants que nous avons reçus au sololi na yo komona ke mwana 6 ans mabimaka na moninga ne mwana 6 ans na nzela ya nus. Vous comprenez? Bana mike bomona bana mike wana mais donc bazali na balabala o longo bilamba ya mobali o kuna longo bilamba amateli moninga nae ezala makambo to yoka bano ba. Mais comment de choses comme ça peuvent se faire? Mais c'est normal vu la bango ki ya kosenga mutum so peselo ko ma peselo ko mabe a baby civil nae. Mais lelo bana wana bazwa esengo lelo bana wana bakoma donc soko ebise buzo bana alingi soko yoka ngona matoite lelo bakoma ko sambela. Surtout je pense à un enfant Samuel na kati orphelin na biso église moi monga fule bengana ye passer a bengani mwana au mwana zandoki. Comment une église et ko bengana mwana poza na kindoki ndeko Calvin. Nous sommes avec cet enfant orphelinat tokufata tozaka en bonne santé to bondela pona mwana balandela mwana. Mais lelo mwana c'est un serviteur de Dieu sozo yembela yo sozo sambela. Oh non, on a découvert en lui beaucoup de talents, beaucoup de capacités. Ndeko bien aimé dans le Seigneur pour na kosoki ça
Tozali partage ton pain avec celui qui a faim. C'est ça notre ministère. Kabakali Panayo. Surtout, nanzela bano aborfele, nanzela bano habita tate. Aïbiata maman n'a été, même mon collaborateur atikali koye bangote. Je vous dis, ça fait mal au cœur. Nous qui sommes avec ces enfants, chaque jour, ce n'est pas facile. Tous en a besoin de sunga biso le ministère. Vous avez des moyens. Dieu vous a béni. Tous en a avenue du parc numéro 439, arrêt Régie des eaux, na Monga Foula. Mais cette partie-là, Baba Gaza commune à Sélémbo. Visitez-nous, apportez-nous votre secours de tout genre. Soyez-en rassurés. Nzamba kopambola bino. Souci na biso de faire la différence. C'est comme ça. On a on le fait pas nous-mêmes. Tous appelés libonza na kati ya ministère wana. Le paix que Dieu nous donne. Tous otiango na kati ya ministère wana, mais au kokate. Nous rêvons grand. Tongi to longola ke mutu soka za orphelin, il faut passer lamba ko tobuka orphelin. Tous na bana soko moni ko ndima te mwana za orphelin. Même ne ba obaka na centre à taille max. Na bi oui. Abi tata te bi mama, vous n'avez pas d'idée. Dès dans le but, moi, dans mon cette opération, à sa convalescente, mon sous soit dans l'hôpital, si quoi, opérer que hernie, tous à 4 bas, na baba misutu. Au moins na 12 ans, bâtir la rocata, et à Moussoutou. Baza 4 tozolinga, au à l'hôpital, opérer que hernie. Ceux qui abîment l'hôpital, avant du mois, mouké, tomé santé comme normal. Les 4, on a pu baquer l'hôpital, consulter, bango baquer l'hôpital, bakata bango bakoma mibali. Ou moi na 12 ans, non bakata et à Moussoutou. C'est un peu soutien. Il y a tous les canani ni boto, la cani c'est ba o baye bibiso. Non, c'est ba on baza mieux placé, ba c'est la bino témoignage. Que la cani c'est tes ministères au partage ton père avec celui qui a faim. Et ça m'a belé malamu. Et ça m'a belé malama colonna. Tous en a besoin lisungi na bino. Tous en a besoin de soutenir besoin le ministère oyo. Tolingue comme grand, nous sommes des hommes. L'obla linga tana zalana zalate mais ministère oyo kufate. Bana wana bazana ndaku na bango, bazana lopangu na bango oyo to zalate et au sala ete bango bazala bien. Soutenez-nous par vos moyens, soutenez-nous par vos prières, soutenez-nous par tout ce que vous pouvez faire pour que bana oyo. Et là on va si bazi bako banango, vous imaginez banana moi n'entends père bien papa mais pourquoi tu me dis merci? Ah papa non mais moi na yeux sengo, vous comprenez? Et moi na bongo yeux sengo, yo pour yeux sengo. Voilà un peu le message que nous avons. Numéro d'Absé Zali plus 243 89 64 80 627. Nebi ki bata poto belé bozu ba déception. Botinda ba mituka, botinda biloko, ba mela bino, ba sala e belé bo ina motema ko sunga, mais bosi bo bayana bino, bo lemba ko sunga. Mais nous vous rassurons avec partage ton pain avec celui qui a faim, bo ala déçuté tango tindi yo mo mola mbuma ya misala na yo et nous comptons sur vous. To commissaire ministère au partage ton pain avec celui qui a faim et comme un grand ministère. Et l'endroit que belé baso ba déception hein basala bolamu belé na ba structure na ba orphelinat mais baso ba déception atinda biloko mono na kate mais na kanisette avec nous ba la déçuté ba la déçuté pas batté dans 5 mois autant planté orphelinat musa munene salemi bana bazio esengo et tolingi te bande ko ne bilobi ne vous laissez pas faire du bien beaucoup bana rosa malam soutenir ministère oyo bosunga biso to somba lupango bosunga biso bana otozo bokola et lobi bakola bakoma pe bato moboti moko tabotaka mwana pona mwana kufa to po atika mwana ni na balabala bien des circonstances ya vie zo sala été papa kufi mama kufi net mwana moto zani tata kufi mama kufi akio ne pas koko pa kufi et na kati ya lupango ya monsieur linga komisa ye mwasi na ye mwana 15 ans ko kima na la police bengi biso et pesi biso mwana wana ozomona et heureusement que moi nazu esika ya malama kovanda bosa kwa kina mabele moko mabénéfice de 15 ans vous imaginez eurosa makati na vie nae donc na yika ko singa bande ko ete Dieu t'a béni pour les autres ko zitete ya ko ba bozio nzamba pesa bom mengo nzamba pesa pas seulement chez nous ceux qui voisins na ya gauche voisins à droite mais kaza en difficulté yeba ko pese et nzambe a ko zanga te na ko pambola c'est comme ça nous disons partage ton pain avec celui qui a faim et Dieu te bénira. Merci beaucoup, c'est la fin de notre émission. Merci Papa Marie d'être venu. Merci na Ano Kamanda vers ma caméra. Bonzambe na bonzambe Lola Ezo Futa. Maintenant tu es au Bakenzama Boto quoi soit comme c'est toi la prochaine bye. Le temps passe
elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa abangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo, mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga,
tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moni lengwa sama sebu bakendaka tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango ezakoleka tango ezakoleka le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka. Le temps passe.